Réalité ya bana kino. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à Kimokolo ya Lobi jeudi eleki le 14 juillet na visioconférence na sommet extraordinaire ya Troïka ya SADC. Oyo ezali communauté de développement ya Afrique australe. Troïka oyo ya SADC eza constitué na République démocratique du Congo, Malawi, pe na Mozambique. Bango nde bazali ko diriger à SADC. Point moko ezalaki ya à l'ordre du jour, prolongation ya mandat ya force SADC na Mozambique. Oyo bazali ko lutter contre ba terroriste kuna. Bakonzi ya mboka nyonso misatu ba voter yango pona kimia na mboka ya Mozambique. Bongo décision oyo ekozala validé na 42e sommet ya SADC oyo ekozala le 17 tina le 18 août 2022 awa na Kinshasa. Na kati ya ba travaux yango, président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi akokoma président ya SADC. Oui. Nasima ya ba travaux ya 6e session extraordinaire ya Assemblée générale ya Conseil supérieur ya magistrature, président ya Cour constitutionnelle ya Sika, Dieudonné Kamuleta Badibanga, ayaki kosolola na président de la République, oyo azali magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi, pona koyebisa ye ndenge nini masolo na bango elekaki kuna. Na wuti kozwa ebonga na ngai kala mingi te. Depuis élection esalamaki, lokola na Cour constitutionnelle banomaka te, président na yango azalaka voté na baninga na ye, yango nde esalamaki mpo na ngai, pe mokonzi ya mboka asinyaki ordonnance. Nasima ezalaki Assemblée générale ya Conseil supérieur ya magistrature ifalaki esalama oyo tosisaki lobi. Yango na yaki kokutana na magistrat suprême pona koyebisa ye nini tosololi na wuti kosalisa misala ya 6e session extraordinaire ya Conseil supérieur ya magistrature. Pona président de la République atie motema na justice etombwama pona ko répondre na ba préoccupation ya population. Président de la République ayebisaki ye. Oui. Chers finalistes, la réussite, dit-on, est le fruit du travail, du courage et de l'intelligence. Tout au long de votre parcours scolaire jusqu'à cette étape ultime de l'examen d'État, vous avez travaillé dur et vous avez fait preuve de beaucoup de courage et d'une intelligence vive. Alors laissez-moi vous dire que vous possédez déjà la formule, la meilleure, pour réussir et surtout pour rejoindre la grande famille Excellencia. Pour cela, il vous faudra une parfaite concentration pendant ces épreuves. Puisque dans le programme Excellencia, il s'agit de l'excellence. 85%, c'est le minimum pour être sélectionné au concours d'octroi des bourses de ma fondation. 85%, ce n'est pas rien, je le sais. Mais la bonne nouvelle est que plusieurs avant vous l'ont fait. Et je ne doute pas un seul instant que vous en êtes également capable. La vie est une course d'étapes. Remportez celle-ci et embrassez avec sérénité une autre étape, celle du monde universitaire. Je vous exhorte de continuer, de vous façonner avec persévérance. Il arrivera certainement un moment où vous vous réjouirez de merveilleux résultats obtenus. Engagez-vous donc dès maintenant, avec assiduité et foi en vos capacités, afin de garantir votre avenir et faire partie de l'élite dont notre pays a besoin pour son relèvement et son émergence. Bon travail et que Dieu vous soit favorable. Nous, les forces armées, nous avons choisi l'armée pour vous. Nous avons laissé nos familles loin pour vous.
Nous sommes blessés pour vous. Nous mourrons pour vous. Nos vies sont vendues pour vous. Nos enfants ont changé de statut. Les orphelins, nos femmes, le veuve. Pour vous, pour toi, Congolais. Au retour, le respect, l'encouragement, le soutien. Rien d'autre. Accompagnons-nous. Nous mourrons pour vous. C'est pour toi que je suis devenu blessé. C'est pour toi que je laissais ma famille. C'est pour toi que j'ai choisi le sacrifice suprême. C'est pour toi que je passe nuit dehors. C'est pour toi que je ne ferme pas l'œil. C'est pour toi que je suis sentinelle du Congo. Du respect. Du respect et de l'honneur. C'est pour le Congo que nous mourons. Grâce à nous, le Congo est là. Le respect et l'honneur. Vive FARDC. Vive la République démocratique du Congo. Vive notre population. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa elle est partout. Lelo na tranche na biso ya bitambola tambola ya KNB News tokolobela nini ezali ko causer ba divorce ebele na kati ya société na biso lelo okomona libala esali nango kaka 2 ou 3 ans mobali na mwasi bakabwani et pourtant tangu ya bakoko na biso to ya ba parents na biso bazalaki kobalana na ba âge ya mike
mais kasi mabala yango eumela penza liwa kaka nde ekabola bango. Ba réseau c'est belé. Mais compte tenu à TV2 Angonga, on a coponata quelques raisons on a koloba. Il y a liboso eza ba jeune fille ba jeune garçon mi ba comme influencer na mabala en sens ni. Tant bazo mona génération mo bazo bala bala, ba on peut ba comme influencer ni place ani abala ba to mona ka bala ki. Première raison ngwan. Donc azo so ata ya ko yeba mwasi malamu te. Mwasi ba azo ata yeba mobile malamu te. Quartier yeba ki na saini na bala ki. Donc tant boye ba nyezo za malamu te, yanga divorce ça plus vite. Deuxième raison c'est que étape na bango fiancé ba otam so na kati na lokuta. Tant aux otam so na lokuta vérité zate. Donc yozo la na mwasi oyo za la raté. Dozo la c'est lokuta mo oyo. Oye l'obita ekoyeba na mwasi sasa a dégoûté. Par exemple, mobile za mo sa malamu te. Base ya libala na yo promettre moi c'est ça okosenga bambongo faire ça va faire part. Moi si façon memi makamba libala vitesse a pesi confiance na eloko moko ya malamu na kuta on ndaka libala. Tant ya ndaka libala kuta oza chômeur, oza débrière, eloko moko ya malonga ta comme la banza. Réellement okuta wana osani ako abandonner le plus vite. Donc manque à sérieux ya liboso o eza vraiment ya mibaleza bato ozo atanya koyeba na malamu te. C'est un peu ça. C'est une bonne question. C'est un bon sujet à développer. Pour nous tirer peu baninga mususu baku isamina na berere wana te. Ko na temps ya divorce boye. C'est juste causé pour ngana no. C'est na deux choses. Il y a liboso na no faut retenir, faut que ça ait un bon choix. Faut que ça ait un bon choix ko kutana mwasi oya malamu, oya kozala mieux placé pour supporter na temps ya malheur. Il y a bonheur. C'est-à-dire que l'anda ba beauté, to l'anda ba taille ba cité. En dehors de ça, pour n'angali sous ça du na ndenge mboka na biso zo tambola. Donc crise o ya mboka na biso zo causer paysans des femmes o bazo koka ko supporter ba peka ya mibalité, to pe ba difficulté ya mibali. Donc c'est pourquoi pour clore, il faut faire un bon choix pour je tire aussi les oreilles aux parents qui nous suivent ici. Les parents peuvent comment éduquer bana lisusu ya basi surtout. Parce que mobile ya goza ane na bolingo, il y a qu'on vivre na moi c'est ba comportement au moins ça même le mobile et simbité. Donc et même makaka divorce. Merci beaucoup. Mariage va définir en gros que le mariage est une ville assiégée. Ceux qui sont dehors veulent y entrer et ceux qui sont dedans veulent y sortir. Na kawana mariage babengiango il faut fidélité ezala entre moi si na mobile. Mais fidélité ezala ka du point de vue sexité. Fidélité ezala nyonso na ba parole na ndenge bozo ça l'organisation, c'est ça la fidélité dans les mariages. Mais loko na ko pesa bandeko ya basi faut ba yeba que mobali ata azo diriger trois basi à cause de bango neti basi naye azo bango en charge. Mais chez la femme c'est très difficile que à supporter l'okoan. Et na moi si déjà ceux qui a sali infidélité a commis plus dangereuse que l'homme parce que la femme sera influencée par ses nouveaux maris ba boma o ya liboso pour que bango ba continuer amour na bango. Alors c'est un peu quand il y a éducation, il y a discipline et puis il y a franche collaboration. Na kawana on ne peut pas condamner d'emblée. C'est à prendre ou à laisser. Parce qu'il y a vraiment il faut avoir des nerfs solides. Basi mususu ba koka ken fidélité, tu as ko supporter en côté. Amoni déjà que ko bota na moi si mususu libande si li place na ngeza li susuté. Bana na ngai ba benga bango ndenge mbili abela yemba ke baza tata moko. Tout ça ba biloko na ezana basi mususu ba supporter ka côté. Mais statistiquement na RDC faut yeba ke mobali moko pour que basi nombre basi koka, il faut abala 6 pour que nombre koka statistiquement. Mais question tuninga est vraiment très capitale. Les lots sont au monde mabala mingi ezo simba te parce que ba tia nzambe na kati pena à profondeur te. Ba païens comme des chrétiens. Eza lokola loi mo ya loi nature. Pourquoi parce que ne bandeli ya mokili nzamba bandai kozela a célébrer libala ya Adam et Ève. Mais Satan yaki atie ba oya ya mabe. C'est pourquoi moni nzamba célébrer libala nte yango ti lelo. Loko bandaki na bato ba bandaki mokili. Yango faut kitatie pa na biso.
c'est pourquoi moni que moi si nyonso akutana na mobali ki abali na ndenga bien so tali moi si mo bazade na mo ane mo liboso abota le musuba na mibale soki mobali patuni cause ya okabwana na mobali wana pona nini botaki ne mona liboso omona pe na raison moko ezate kaka boye batikani na bango moi si azonge pa na bango mobali pe au moins pe mabe pe ezate me bakabwani kaka eza loi ya nature. C'est pourquoi moni voir même atapa na liboso ba bondisa bango makasi bana liboso pe bazwa ka vie donc pour réussir na vie ezalaka boye eza loi ya nature. Donc pour la mama mabala to tikela ngo vraiment nzambe po Jésus le raya abeti pe lisola libala te parce que mon aki so abeti lisola libala biso to comprendre ngote parce que libala eza likamu moko boye donc senga nzambe ye moko nde batuna Jésus mama mabala répondait le côté. Donc c'est pourquoi monique ba sebele ba okabwana mibali baboti kaka mwana moko bakabwani cause ezate kaka boye aswani te nini te bakabwani kaka. Donc c'est là donc bazo sanga ko tcha nzambe la ba couple otuna nzambe pesanga mwasi et puis les rozo luka mwasi nzamba peso mwasi foza la pena mwasi te oza la yo moko nzamba ko oriente comment yozo luka mwasi et nzamba peso libala mais yo zana likamu siko nzamba wa peso ndengeni eza pene mona mwasi yo zana likamu mo senga nzamba peso mobali ya bien mais bongo otiki nanu oyo zana ete. Ah, pour tout ça, associer nzambe te ba mariage na biso, c'est pourquoi moi za ko arriver bongo. Po adale rase alukaki moto akozala na ye, balakisaki ba mikomboso, ba makaku, bato bazalaki lokola ye, mais atikala ya kondima te. Mais le ba ya ko ye la ye o ya kokanaki na ye abike voici o e bongi pa na ngande ye. Donc ezali kamo ke bato mokite za ke toza ko associer nzambe ndete. C'est pourquoi moi mabale za boye. Merci vraiment. Bon, ils ont deux causes. Selon Gaï, ils ont deux causes. Vraiment, si vous poussez réflexion plus loin, au monde il y a deux causes en les solo. Il y a des causes économiques. Vraiment, crise, les autres s'empirer de plus en plus. Vu et commis, un peu trop dire. Bana basi, to basi, bango banviaka facile et puis bazaka impressionniste. Donc, balingi opportunisme, moi, je peux s'améliore à tout moment. Yami balez ali, bamangomba l'église. Moi, je suis chrétien. Mais mangomba l'église, bazote ya batu nzambete, royaume du ciel, mais bazote ya mingi, bien matériel. Ou kende poto, ou bala libala bien, ou bala mobala ministre, ou bala mobala député, ou mona boy. Et bango mon peu pasteur, soki a le gars dénigrer motu. Oyoka na église na lingi médiocrité te na lingi boité mais sans le savoir que évangile les apona komema bato na royaume du ciel et non pona ko pambola bato awa ndenge bango bato awa kende poto ko bala libala bien okende Luanda donc les gens croient que soit que poto ou bien que Luanda fine bongi basi ozo kanisa que vi libala ya malamu ya bien zali libala ba jeep ya député ya ministre or libala bien zali oyo mwasi alingi mobali alingi mwasi. Donc ils en ont deux points. Point les bosses alliés sur le plan économique, crise où ils ont frappé bateau, ville locale est basculée et changée. Point yami balé alliés problème il y a mangomba l'église. Bazote a jamais évangile kobanga nzambe. Bazote a plus mingi ezali mapamboli bénédiction visualité pas na bango. Donc moi ça zana posa ta place avant dia okanga suki libala nanga bien libala bien ezali ba jeep. Mobala italien ya jeep ya bomengo ya mbongo ya voyage na poto ya voyage na Luanda. Mais soit que Luanda kuna pe vie au changer te. Donc pour nanga na mona eza 2.1. So ba conseil bazwaka kaka ya malamu basalelaka ya mabe babwakaka. KNB Kinshasa eleki partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino